Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Zone Neutre, une émission qui analyse. Merci mesdames, messieurs pour votre fidélité, merci pour votre patience, merci pour votre conseil, merci pour votre morale, merci pour tout, merci pour tout. Merci à notre sponsor officiel, Maman Daniela et Kombolo depuis Londres. Merci Mega Market pour la sponsoring de cette émission Zone Neutre. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui on va parler de l'affaire Denise et président Caleb. Dans cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, Tokoluka Koyeba, ni motivé Denise à comporter président Caleb plainte parce que tout ça a pu analyse par rapport à la conférence de presse où yo a outai ko sala dernièrement pe na ba dire naie na conférence de presse wana. Dans cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va parler de l'affaire Mweka Sanji et Gabriel Mokia, la fille de ex-gouverneur Mweka Sanji, a insulté ou a tenir propos contre la première dame de notre pays. Dans cette émission, mesdames, messieurs, on va essayer un peu d'analyser qu'est-ce qui a motivé la fille de ex-gouverneur Mweka Sanji na première dame ya mboka na biso. Mais na olingana na banana affaire ya président Caleb na Denise oyo lelo ekomi actualité na internet oyo lelo bat bakomi kolobelango ba koyeba te qu'est-ce qui se passe réellement. Mais avant de faire la parenthèse, il y a Makambo ou là. J'aimerais d'abord expliquer na ba comédien Nyons au balandara Bisso Télévision parce que je sais que chaîne Moro ya ba responsable, ba to la site o ba responsable. Alors Bisso moko ba comédien de Tomi Tiki Tomi ba valeur na Bisso té. Toye ba raté un artiste comédien zanani. Et puis ba production to salaka toye ba valeur dans côté. Je m'explique. Tant que le président Caleb a bengaki Denise basa la production ya film premièrement tant que bengaki c'est comme le batnos basa la ka ba film Ntonzink biso na bino to yebi lelo yo un artiste comédien caché na ye komi ce qui est belé c'est $50. Ceux qui ont ba génération par exemple ya Modero vie de loin tozu Ale Mabana tozu Gabriel tozu ba génération on a biso nyo soto yebi ke et ils ont $50 ceux qui ont joué dans le film. Ceux qui ont dans la deuxième génération, où il a dit Gabriel, où il a dit président Nani, on a par exemple Pierrot Nombassi, Linda Kardashian, Pedenada et tout, tout le monde a $30. On a yebana. Ils ont calculé, il faut tout le monde. Mais tant que le président Caleb a bengiyo au la film, premièrement, il faut que cacher dans les ailes parce que il y a une conférence de presse que ça qui 3000 francs d'ailleurs 3000 francs surtout on a dollars à l'époque ils avaient valeur il y a $10 où ils allaient frais de régie où il va payer ça répondre à lire sur le tourner. Il y a une conférence de presse où il y a carburant il y a qui par amour par considération aux anangos envers président Caleb. Et ça dit que tant au film on a payé et bimi et bien sali wana cartonné. Mais si quoi bandeko balandi nini sali que Denise ayoka mutema pasi topé amona ke ba considérer été na ma président Caleb Sali. Et c'est ngeli toyeba que à l'époque na RDC awa tozali ko diffuser na analogique. Actuellement to komi na TNT numérique. Donc toyebi biso so ke ba fréquence et comment qui saturé et c'est ngaki l'état a récupéré ba fréquence na ye pour to kotaki tina niveau à Brazzaville ko ba fréquence o ezali ya bisoté. Néango l'état na biso a jugé bien to kota numérique pour nako réservé pour nako ko sait la fréquence ya ko lekate. Na yango TNTP koti na RDC et le ramalamu. Mais
Batouba koyeba te pourquoi président Caleb na Denise bayokanité. Bayokanité pour la nini parce que on a quelque part président Caleb azo ko utiliser batou na ndenge moko ya sans le savoir. Je m'explique. Président Caleb na Star Time basa na contrat. Contrat ingel banini. Président Caleb akendaki na Star Time. Ba solo li a fungo la chaîne aye a diffusaka ba film 100% congolais. Star Time a tuni président Caleb est-ce que vous allez dans contenu oyo ba ko diffuser non stop na ba oyo bazalaka abonné na Star Time. Président Caleb a dit oui, je me filme oyo na ba ko diffuser. Ba ça pas contrat na Star Time ne ba yokana ki wana. Star Time appelle ça président Caleb par mois pas moins de 15 000 $. Ce qui n'a bossani peut-être parce que j'ai aussi un ami qui travaille là-bas où on a avant na loba na mekaki ko benga pona ko za enquête kuluka ko yeba ezaki ndenge nini pas moins de 15 000 $. Na yango président Caleb tanga zo mbongo wana akoye pa ba congolais te to ba modérer to pa kingani te que non zoa autant c'est dans un film non akoya na cadre ya ko tia film na YouTube biso nyoso to yebi ke lelo film na YouTube ceux qui ont réalisé film na YouTube ils n'auront pas plus de 600 $. Au moment où il y a mécène ou il y a vers artiste comédien pour produire un film, c'est dans le 600 $. Dans 600 $, on a invité à jouer dans l'ensemble et ça lit 600 $. Président Caleb a par exemple Denis a un film a invité à ça film, mais sans pourtant tenir compte que film wana a joué la on a Star Time. Sans pourtant tenir compte que le film un jour va retirer un panneau, va retirer un basala qui wana. Na wana za parenthèse na fungoli avant la zone na dossier ya Caleb na Denise. Na yango esengeli to ba que président Caleb nenga diffuser ba film wana azola kango mbongo chaque fin du mois parce que avant mutu ata la président ata la Sinar télévision ou ezali chaîne ya président Caleb a sombaka abonnement parce que chaîne na ezali crypté. Avant que tala yango esengeli ofuta mbongo ba pesa yo abonnement. Na yango na profiter de l'occasion pour na fungola ba ndeko ba comédien miso. Yo oyaka pas président Caleb besoin film na ngese les gars na YouTube doit diffuser pour la visibilité. Mais tu te trompes. Yango okomo na biso ba comédien to ko kufa ba pauvre. To ko yeba te mai to ko sala nini. Film ezali œuvre d'esprit. Yo zu yango lelo yo pour la visibilité au film na yo au petit président Caleb a diffusé yango sans pourtant oyeba que président Caleb dans a diffusé aller en bon président Caleb par yo yebiso te que non ningo na diffusé film na yo na la bon non ya osala ngo Star Time amona ba ile ba film azo diffusé et sengeli to me kampe ko lamuka côté wana na zongi na dossier ya Denise na président Caleb ba nego ba ni problème ezali nde wana président Caleb a sa chaîne YouTube. Et puis, quand on a produit un film, on a 600 $. Après, si par exemple, on a un profil, on a produit un film. Mais avant le film, on a écouté par exemple les côtés YouTube. Président Caleb a relié dans na Star Time. À part Star Time, il y a un président Caleb par mois. Président Caleb a un sponsor. Pas moins de 10 sponsors, il va payer ça par mois. Ceux qui te mettent calquer dans Orange, sponsor et président Caleb a tomber pas moins de 7 000 $. Voilà, na lobby peut-être, je confirme pas. Bon, le président Caleb peut-être à par mois, soit une bon certain ma pesa kaye, na bon total et ça la bon wana. Alors, vous allez vous poser des questions. Pourquoi le président Caleb a souple te ya kozwa mbongo tango makambo oyo yindi, tango Denise, tango lobaki na bolanda na conférence de presse, a lobby a bengi président Caleb. A bengi mettre faut azo yamena téléphone. Tant on a les messages, a tini les photos na ya affiche, de président Caleb a 8 ans ya ko réagir. Bandeko balandi. Tant que président Caleb aye amoni que non en tout cas c'est sérieux. Aye comme on nana Denise, tant on nana Denise a tunié président Caleb makamuni na komona na ba réseaux sociaux, pe na komona na Star Time na koti na moni ba sponsoring et tout comme ça. Président Caleb a essayé nazo fula yo. Alors, bandeko na tellement moi muke wana. Et ni ko baté sur président Caleb à l'époque yo Kembaka, il faut kembisa ba comédien bazalelo. Yango to komona kana ba groupe théâtral, ba président ba komi ko sakana kana ba na biso ya basi. Ko bimaka na bango parce que président na ye pa bimaka na bana basi,
azwaka ba comédien net eloko moko ezanga tina otenga nazo fula yo. Non, ce n'est pas ça. Tu confondre que fula te na makambo etali contrat na business. Côté on a président Caleb, moi je suis pas d'accord avec vous, avec beaucoup de respect. En tout cas, Sengeli au revoir côté on a. Ce que ça la kangona batu mususu et Sengeli ozonga na nzela. Alors moi je félicite premièrement Denise na ndenge amemi makambo oboye. C'est normal. Pour tant que moi batu mususu ba ko finga ka Denise babi yo la kisini et tout comme ça. Non, azala ba droit na ye. Et Sengeli a réclamé ba droit o Sengeli o ezozongela ye. Ce que mon ngelo mo eza clarté, Sengeli a réclamé ba droit na ye. Ce qui est OK plus loin. Le président Caleb a payé $500. Denise Yemoko qui a touché à 10 francs et le président Caleb. D'ailleurs, tant qu'on a qui filme et comment qui mbenda bika zonga boye type à sondola à 10 francs. Mais ce qui est président Caleb réellement que peut qui moi moi sur un bon ya film. Quand on parle de contrat et Sengeli ose na papier, to réussi oyo moi si on a touché qui mbongo na ye ya caché. Nandimité gezali, nandimité. Mais on a repéré ce conseil en tant que grand frère, en tant que président. Oyeba makamsuko zongo ko dossier parce que makamsuko est ampleur les loyo ba to bakomi ko lebelon parce que aux qui pridenté. To ça la keba parce que mboka ya lelo to Congo ya lelo ya Congo a lobité. Congo ya lelo ezali Congo oyo ya mibeko état des droits et koti et Sengeli mutu nyos a jouir na mbongo na ye tango moi na mwasi na kombo ya Denise oyo a joué qui principal la femme du serpent oyo film wana et ko lekana na Star Time a porté plainte a porté Caleb plainte. Mais à mon na kindeko abi non tellement président Caleb a réagir bien té Sengeli na ke namu na Star Time tant pe amoni Star Time en tout cas ngai makamwa na ebité ngai mbongo na nga na pesaka mutu ki ngani pour ça la production ya ba film. Dans ce cas et Sengeli président Caleb appelle ça moi na moi si wana mbongo na ye o Sengeli ya mutoki na ye azo réclamer ba droit na ye. Ce qui peut pas que na makamwa ya dédommagement tout que maboy à mon a dépenser plus beaucoup d'ailleurs par rapport à oyo moi si wana ako senga na banzi biso ba comédien to tirer un plus il y a leçon par rapport à makam oyo légué entre ndeko na biso ya moi si Denise na ndeko na biso Caleb Tukebana hein donc tous un peu moi leçon to ba que ba œuvre autre ça là to suka bongote. Moi ça me fait très mal ya romona ke to ko ça ba ndonzing au romona mutu moko mais c'est moi par exemple à l'époque au Romana, SPLISA, si je me rappelle bien, à l'époque, SPLISA, non, ça, $2500 par film, si je ne me trompe pas. Et épisode, sous 3 épisodes, $2500. Au Romana, quand on a un congolais, quand un comédien, par exemple, yo pesa modéro, 2500, c'est le film. Yo pesa $1000, au moins, on a même film, on a un modéro. Tant on paye $1000 à Pessi, tant on a à Pessi $2000 et pas Mounouana, à ça dit même film, net modéro. Alors, elle s'est dit, mais comment ça? Yo, on a passé 2800, on a passé 1000 francs, $1000. Bon, c'est la même film. On a biso neto ko boma musa na biso. Congolais, to linganité. Place congolais, à cause de moi 10 francs, place to yara ko baby, ça peut ko boma. Les ara ici kawana. Et Sengeli to bongisa. To lingité to suko loka ba nego oyo, ba ko kendaka poto ko kufanga na poto, ba ko kota ki ba ko komanga ba jigolo. Ba kendaka photo kanga photo ba tchanga na Facebook. Batiki carrière na bango, batiki talent na bango awa au lieu ba exercer Moussa na bango a préféré na moi c'est moi bien na poto a ke na ya bo ma carrière avant na poto. Donc Sengeli congolais to comédien nyoso afunga miso sur ce point là. Bandeko balandi to me kampe ko leka na deuxième étape au ezali dossier ya ex gouverneur Moïka Songe na la fille sa fille député provincial oyo lelo ba ko longola humidité po ba meka un peu ko sambisa e ba kanga e alors na ngonga na ko na bino asa déjà ya ko kangama na parquet ya matete donc oyo azali ko sambisa ma ba ko sambisa e ba yo kaye par rapport ya ba dire o atenaki contre
la première dame de la République, Maman Denise Nyakero. Maman, nazo un moi mouké, hein, n'habite éducation, on va payer ça yo, et pas baboti, excusez-moi pour le terme. Donc, parce que, quand on a n'engé oko senga bolimbis, n'engé oko s'excuser. Au moment quand une personne s'excuse, alingaraté ko lobamingi. Quand tu parles beaucoup, bah et puis pardon on a ezo utana katité. Mais na olingato mais quand on la vidéo, boyo ka n'engé ba dire naye contre la première dame, ya mbora na biso Maman Denise. Parce que ko ça bien télé bo soto. Yo makamba botoli tata Amino Lupangu, yo ko sa maman la femme de la présidente. La première dame de notre pays. Bon, ngana banzi maye ko le mboro vraiment e ko lakisa que non, et ça les sous-souté ex-président Joseph Kabila Mouda ko diriger mboko comme maintenant c'est président Félix Tshisekedi Ndé a ko diriger mboka oyo. Parce qu'on a pas dire na film, mais d'ailleurs moi je parle avec maman Olive Lembe. Et quand tu parles avec maman Olive Lembe, et tali biso na nini? Toi et la première dame na nini? Na ouais un rapport nini ezali entre Maman Denise na Lupa on a bino mabotoli. Na mon rapport monté na kati. D'ailleurs, il faut s'attaquer d'ailleurs na mutu oyo aye ko déclarer topé aye ko Lupa on a bino. Oh ko Lupa on a bino. Monsieur Mokia. Il faut s'attaquer même d'ailleurs na mutu oyo atekela tata bino Lupango parce que yena koti bino na potopoto. Yo directement non ngai masakana na ngate nazali na tamula na basoda na kola na minduki na ndako papa na biso za na mbongo papa na biso ko sala boy. Est-ce que tout ça on avait besoin de ça? Est-ce qu'on avait besoin d'attendre bande ko banandi to quand on ba extrait la vidéo et puis on se retrouve pour te continuer l'analyse na biso. On y va. Ce que ça va nous on a bien ko futa tala ngana kola na bomingo sako ya $5,000 uta obangi sangate na Congo awa. Nana so la kana Maman Olive Lembe boniko ya Denise nani ngwa ki ngana bote sia kebaka bokebaka na bino attention boniko akima sa papa maboy bino botala ngai bien nasa capable de comme première dame de la République pour nasa mwasi kitoko boniko Congo est bandit lelo. Est-ce que Congo est bandit lelo? Biso te toto ibi sanda ba kera mu so ki be Denise wana longa mabe Maman Olive a sakane lié. Maman odette moi c'est moi sakane lié nangai akeba na ye akeba na sina otete papa nangai électoral ya bouchima ba wona la bango la colle na policier ako kana na a la gouverneur ba minduki te la kana minduki ngai ouais ça la pose la bino c'est que pas la mission ça la banyo na bango ako futa bango pas ça bon intérêt kema ta yango wana alala soki akomona ba ange ya Nzambe ndenge bakotia ministre ya Nzambe akomona ye kaka soki ngai nabotango na mobali na mwana mwasi te te Gabriela na ndako te Denise na ndako soki ngai naza mama nabota bana mibale akoyinge papa na mabo mpona jalousie akokufa mabeli bisosi bangona bato babundisa bangona biso mpona jama ya demina ekakufa nayebe akufa boniko dictature yango ebanda lelo te bokendaka na binoko tokola na bapolisie na bamilitaire asa mwana na yo nisat nalakeli bino nyonso mabe abina papa elenganoki ndako yango wana bolalaka ata bosali bongo tokoflate Félix te tokoya na kar na ye tosala FCC Voilà, bande balandi na bansi boyoki, bo comprendre nini eko lenga na mitu ya batu mususu. Ce qui te m'a ko analyser le propos dernièrement, tu auras ngana bino et tasango tambola gi awa. Oyo batu ba ko loba ke non, soit disant la fille azalaka na papa na bango. Ngamuna lobité et lobama bongo. Je dis simplement. Et puis je confirme pas. D'ailleurs, n'est pas rumeur que la fille
abeta soi-disant petit frère ya papa na bango, abeta soi-disant grand frère ya maman na bango, ya papa na bango, o ya azaneti représentant ya papa na bango awa na ba bien yo beta na biso balo bato benga ngo chibindi chibindi elingo ba ke non yo mutu oyo ozo respecter ba parenté tope mutu oyo yo omoni mutakala ya parent tomoni toka histoire ya Noé hein il lisolo ya Noé oyo mwana wa monaki bolumbu ya tata na mwana oyo mayela yaki kozipa tata ezali malamu te esengeli toyeba biso nyonso que Joseph Kabila azali président ya mboka oyo te botika ye avana na ye bokolukelaka ye makambo pamba botika ye avana na ye ana ba problème na ye bokotungisaka ye et puis qui t'a dit que maman Olive Lembe a côté na babuzo ba bongo maman Olive Lembe c'est une femme qui se respecte azali moi si oya côté na babuzo ba pam pamba te oh nga je parle avec maman Olive boy na boy non. D'ailleurs, maman Olive a été. Akoyate. Nena beli maman wana makamba bongo akoyate puis akokosolate. Non, bon apprendre ya ko respecter. Tant on manquait maman Denise, c'est comme si on manquait ba maman Nyonso, ba maman Nyonso ya RDC. Yo zo mérité ba kanga yo, ozo mérité ba rédiquer yo. Non, laisse-moi te dire que vous êtes impoli. Bon, excusez-moi pour le terme. Yo remarqué maman la première dame de notre pays ozo propos moko ezali malamu te contre ye. En tout cas na sengi ba combattant nyonso yi de pes bo kitsa mutema. Azali peka mwana malika atenga me sengeli ba rédiquer bazongisa na nzela pomba la sima bandela te. Na bandi acte a posé tango yindeli eboye a kozama yele yabimba la sima na kozongisa ba bêtise wa salite. Okolukela papa bino ba problème pour nani. Et puis, beaucoup de gens qui état des droits, ils allaient dans le terme l'autre fois. Qui vous a dit que Félix Tshisekedi n'a pas de Makambo? Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci beaucoup à tout le monde qui était bien scotché pour suivre cette émission. Merci à Gladys Ndoka Muntamba, je te salue. Merci à maman Daniela depuis Londres, couple pastoral et Komolo. Je vous salue. Merci beaucoup à Nenge Boko Sunga, orphelin, maman veuve, nabitike. Merci beaucoup maman Daniela depuis Londres, maman Oyo à Sungaka, maman Oyo Azana Motema Sunga, maman Daniela et Kombolo. Je vous salue maman. Kalamingi te bokomona Mega Market ezali ONG ya maman Daniela et Kombolo oya ko sponsoriser émission yo désormais chez Biso Télévision sponsorisé par maman Daniela et Kombolo. Merci beaucoup à ma femme Lydie Muntamba. Merci à tout le monde qui a mis en cette émission. Merci à Jeff Kalombo. Merci à Rosie Moussoui. Merci à tout le monde qui nous suit de partout. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos remarques concernant chez Biso Télévision. Merci à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Merci à Leader Muntamba Dimbe. Je te salue. Merci à Pasteur Willy depuis États-Unis. Hein, mon beau-frère, je vous salue beaucoup. Merci à tout le monde encore une fois. Merci à Denis, Denis derrière cette belle réalisation. Merci à Fabien Pouy, merci à tout le monde. Mesdames, messieurs, on se retrouve demain pour un tout nouveau numéro. Merci.